pasteur Terminator ndeko na yo pasteur Mike Kalambai ndeko na ngati mwana nanga kana silisa ko ndeko te kana silisa na ndeko s'il te plaît ndeko na yo pasteur collègue na yo te collègue te mwana collègue na silisa ko loba oui mwana ndeko na yo collègue na yo c'est bon kana silisa ka yo tika kana silisa na musika collègue na yo Mike Kalambai azana concert na Zénith de Paris. Impression non par rapport à concert wana nga pona nga bon Italie ndenge obi peuple congolais zanani peuple congolais za fanatique alinga ka fanatisme Mike Kalambai azane vaseline mutu ya ikobi mutu ya pité otala boye prenez la zolela Fimbo bakanza non mais respectez collègue na yo quand même te a collègue na ngati respectez te a collègue na ngati otala bo fimbo bakanza abeta penel mona batu otala bo vaseline pecho mususu komone nani zala akobeta concert tout le moment zawadi s'il te plaît kasi on lo baté comme congolais ane fanatique kende no kotala ba maso alors ba na sengi nde basi comme akobeta na Zénith ba chrétien Papiken, Tolobi la vie, Alilikwe, Christian Cheval Blanc, Mobali Mongo, mon manager. Oyo babongolaka mitema esengeli tobongola nde bizaleli motema babongolaka yango te. Maman merveille, Yoli, maquillage événementiel, mon manager suprême. Basusu bakanisaka nasala mabelelo polobe yawe ya kolimisa eza bongo te. Atei ya lelo atei bandimi na bango bayeba etadame ya baninga epesi contradiction na bible maloba ya nzambe oyo eloba apôtre Paul na mone soupçonne Bokonzi, les médiateurs. Bakangaka satana basima ezalaka dimanche passé dimanche alelo nganakamwe bayedi susu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé. Chris Prémisse, l'empereur. Mote ezalaka inspiré kolandaka sentiment na yo moko te. Interpréter Bible mabe yeba kozo tia bakatafate na bomoi ya bato Yesu babenga na kae Esaïe na temple esika zalaka kote ya liloba ya Nzambe akomaka kote ya na ba jardin na ba montagne. Je suis l'image du Dieu invisible. Évangéliste Jean-Willy, Moana ya pasteur Théo, leader de tous les pasteurs en France. Alléluia. Yesu azalaka yumate. Oh Yahweh. Yesu azalaka ngota babote. Ekoyebaka Yesu azalaka tembelele te. Ata nasali mabe nasambeli nayebika koyoka ye. Oh Anzi Sainte tobosani te na ntango ya Noe. Kema okozala surpris okokutana Yesu oyo akuza ye akotaka na kati ya wenze apanzi wenze na kanda. Nzambe asilikaka na ntango ya Sodome na Gomora. Nzambe asilikaka na tour de Babel. Batotoka bwana minoko ezalaki mokolo wana keba na kanda Nzambe. Tribunal ekozala ye ya Patrice Musoko. Oh sisi bokwetenge akangaka satana basima ezalaka dimanche passé dimanche alelo ngana kamwe baeli susu na basima kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé. Oh Jeanne Bokwetenge, la
la belle fille de Londres, selon les seigneurs. Bakangaka satana basima, izalaka dimanche passé, dimanche alelonga kamwe. Baeli susu na basima kukanga satana oyo, bakangaka dimanche passé. Pasteur Terminator, le grand Moufounouba. Mote otei biso, ebisi biso boye. Touti kokanga satana tozwi ba bénédiction. Satana tobebisi misala na ye nyonso. Tika tobetela Yesu maboko, tobeti mpe maboko. Tokangi satana ye, tobebisi misala na ye nyonso. Dimanche elandi oyebisi biso lisusu. Tokanga satana oyo tokangaki dimanche passé. Ekomi aventure ngadia dia to mangwaou. Siatula gwaou oya Côte d'Ivoire. Na komeli yo mote itika komedi. Na katsa etonga e. Etonga ya nzambe, bangwata nzambe. Likolo likonda osali kutume tombe. Nani alingi azwa délivrance. Eza na mabokwa bapasta te o. Eza na mabokwa profeta te. Zala monga ya présence ya Nzambe. Umela nelongi na ye nde yokolonga. Okozwa délivrance. Restaurant PL, chez Mobobo, DJ Patron, production. J'aime-li, bébé. Pasteur Patrick Obangé. Ewi satala wisamone. Elwi satala wisamone. Bebe ndulu kabula basi. Esa pasi ya ngonde. Papi ngonda kabula basi. Esa pasi ya Fifi kabula basi. Francis Lula, idée. Pasteur Terminator Fumunaba, Kontina Wango. Bakangaka satana basima, izalaka dimanche passé, dimanche alelo wana kamwe. Baeli susu na basima kokanga satana oyo, bakangaka dimanche passé. Est-ce que so baebisi le susu kanga satana, est-ce que kokanga le susu? Potimbi, Keba, Ititi. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité,
par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Banamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle. Et puis ça kabino ba information, il y a sur et sika ils ont bino na bandako. Bozolanda biso na image pro de chaîne YouTube et puis ça kabino qualité, il y a image, il y a propre, il y a soin, il y a goût. Bota la biso, tomita la, tobimi boni, tobimi kitoko, tobimi goût, tobimi propre, tobimi elengi, beau sepeli. Pour commencer cette belle émission, salutation spéciale à toi, Luki Passport. Besoin d'un poste à passeport dans l'espace Schengen, contactez Luki Passport pour rendre vos services agréables. Vous en avez ça, il y a van, il y a confort, van à danger. Pour un convoiturage, nous sur contacter Luki Passport pour rendre vos services agréables. Salutations spéciales à toi. Passion sur Moukendi des longues jambes. Moi, ça pembe. À côté de n'a pas l'inté. Salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à Junior Moyo, chambre du commerce. Na Pesio Mbote. Boss, Papi Kaimbe, na Lyon. Salutations à toi. Salutations spéciales à Soule Kauka, Prazouzou. Salutations spéciales à toi. Moto Mbongo, ya Bogar, ya Zalarate, Zarayo. Soule Kauka. Salutations spéciales à Ya Willy Moucheni, code mondial. Na Pesio Mote, Bongo Corneli Mounongo, 001. Salutations à toi. Tonto Bokelo na Asvel Mobimba Topé Sibino Mote, te Sibana Nyonso à Poitiers, que l'association Asvel va organiser terrain et Robanda. Le 8, le 9 juin, Bobukana Teboya na Space Belorwana, Bozalana et Rosala bien. Et puis les 15, le 16 juin, Bachelbino Bok na 1 euro Kolia Ofele, Kobukana Te. À l'occasion, il y a l'association Asvel, na Makasa Emoro, Tonton Bokelo. Mesdames et demoiselles et messieurs, on a fait un mariage, fait cet anniversaire. On a posé un balia qu'on a fait nayo pour un service traiteur. Contactez FM pour na aussi la bino ko rentre, ba service na bino agréable. Bon pour na ba fait un mariage, on a posé photo kitoko. Contactez FB100 pour rendre vos services agréables. Derrière la cam, tous on a Yemoko Jordan Mizwa. Zwanga bien accompagné na patron Bogos Fire Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous encore et toujours le pasteur Terminator. Le Bilélois a la détermination pour terminer. Pasteur Nyos. Il est déterminant, on va voir, on va savoir avec lui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Que je reçois déjà, je salue. Bonjour, bonsoir, pasteur Terminator. Ouais, bonsoir, mon papa, mon ami, je dirais, mon frère, donc mon jeune frère. Pour je commence par saluer Guy Basket, qui est mon ami. Guy Basket, donc il y a des basket à chérir. Donc il y a une famille tout bakuma basket. Donc famille wana ikinda sango ya ki basket. Jordan, grand joueur nakati ya États-Unis. Jordan Mizo. Jordan, Jordan pena, Jordan no ikinda sango. Ah basketeur. Ah ouais basketeur. OK. Mutombodi Kimbe, Jordan Bali, Mutombodi Kimbe. Nous appelons ça mbo de basketeur à danger. Donc on appelle ça Guy Basket pour joueur beta basket. Et puis héritier basket, Fire basket, héritier basket, Shango basket, Fire basket, Shango basket et puis Jordan Mizwa. D'accord. Donc on a famille na pena bana mabeli. Oh ngi boka pena. Na mabeli. Bana mabeli ba petit mabeli.
soko ye ba robuka soko ye mabe ponanga ba petit na ba beta ba beta na makofi. Pasteur Terminator bien habillé, monyo le loza tout en tchatché. Qu'est-ce qui se passe? Lona tout en tchatché parce que papa mbate yanga religion qui tendi. Na papa mbate abiso bayanki religion qui tendi. Maintenant les colotina c'est tina betira ba tchatché. Na beti ba tchatché donc na pespe ba greffe mususu na chaussette na beti greffe mususu mena ki para na ngotenga na so makabilo wa cher na ngabilo mo ya cher na ndenge ki soko zo tala nde loko okomona tisi okomona pena ki noko alata kitoko to madame oyo mama oyo to sœur oyo to mwana mwaso oyo to koko oyo alata kitoko ngana alata kitoko. Pasteur Terminator olata bien, est-ce que eza les sumuté na miso nzambe kolata ba griffe yo pasteur? Te zali sumutin papa kolata lokola na lingaka ndeko na ngamoko boye Prince de Lausanne. Comment ne wona mususu ezalaka nani Prince de Lausanne oyo alata kitoko wana na Suisse? Hakim Prince de Lausanne. Na lingaki to alata ba cher. Na linga susu sapero nani Kimbangu kumbuni mususu bobenga ki Cyril Kinwa. Cyril Kina. Ouais. Il pas là ta kitoko. D'accord, on est à sapeur préféré nous au aussi en même temps. Okay. Norba de Paris sans oublier na Congo Brazza. Norba de Paris to pesi mbote. Pasteur Terminator to bengi yo poto ça no analyse. To lo bape ba maramna mo mais to ça la pe analyse ya musique. Il y a pasteur to so la marambo belé concernant les pasteurs concernant musique pe pasteur Moïse Mbiye o yabete na martyr le 10 et dimanche au Tcholeka concert wana étant que yo moto na nzambe nanu ozape musicien nini o monaki concert wana lekaki o ya Moïse Mbiye mais mwana wana yo tanga Moïse Mbiye do mwana nanga ça c'est mon fils à moi. Yo mona petit aliaka semoul moi mingi azara munene akoma munene kobenge na mwana taza pasteur azape na bana ebele ya kitoko santene kitoko yo kana retirer na mwana na s'il te plaît na retirer Moïse Mbiye mwana oui entre bino ba journaliste lelo yo oyebi pena mambo pena ya religion non yo kobenga ba journaliste lelo te ngamna yambio l'émission na lobi ke olobi mabe ozobenga pasteur Moïse Mbiye mwana wana yaza pasteur yo posa pasteur mais il faut respecter retirer na nos paroles olobi ke mwana wana yo sona benga muso nanko pour yo zo lo bana retirer petit Moïse Mbiye akomi pasteur na confinement on dirait avant que confinement confinement 2020 le yeso na baxele qui passait so na baxika 6 ans à côté na kiyungulu akangami arobima nkandi au moins tu bukimbila bato ba papo basalaka misala ya botanique donc élevage na ba plante de ba guérisseur so kekuta moi no nazoluba abandi na ye kaka ministère na 2020 na 2020 papa MC non mais MS par respect t'es pas respecté nga pas na respect bongoté respect na pesa ka mwana respect so te no benge mwana na pesa respect attend que mwana bon pour pesa mo respecter ko section wana yo pesa respect tant que mo sal na nzambe te mo pesa respect tant que mwana c'est pas non les apolité non c'est pas est-ce que mwana yo nazolo ba Moïse Mbiye tango ba yo kandongo bengeli susu yo ka soki batangi bato lokola Samuel Panzu yoka kombo Samuel Panzu. Est-ce que mwana wana koko obima penza devant Samuel retirer de c'est bon totika to so batangi bato lokola Willy Kinde apôtre Willy Kinde na Italie et je salue moi c'est Blaise Manzambi maman Tansia d'abord qui était la femme de Blaise Manzambi histoire ba changer en côté papa mba abeta mangokoto pour le baké lipeka pour le beta masola mabala bato ekufa de joyeux hommes sont na kati ce qu'on appelle si Lise Manzambi maman ya boania ndeko nga Blaise Manzambi azwa ya mibale duko betela nga masolo bana oyo bana nanga na koboya susu te po ba pekisinga na Francine Lola apesinga conseil
ebisinga passer Terminator oza danger o misiki. D'accord. Impressionnant. Linga biso ba passer ko finga rasu biso te. Parce qu'on a lingi ko finga te. Impressionnant lo ba mwana Moïse Mbi ozo mona mwana. Mais aza mwana na ote bato ba comprendre ba yebi ki aza mwana. Papa na yende génération nanga. Te mais yo jeune boyo ka génération papa mbi. Kasi musala to kusala kana misala. Mona tata mo mukolo soit sala kana jeune mo mona muke. Azani tam suna 18 ans mais bo sala kana pesa Peugeot. Donc tata mo mukolo so bo sala kana pesa Peugeot. Ye mukolo yo mona muke mais ye tchaka ba pièce na yo po tchaka ba pièce na yo za kayu même religion pesa kayu so ngana sala na papa na ye Moïse Mbi na yeti ye bimine ka siko bano ba bimi siko yo ba niveau na ngata ba kana niveau na ngaita. D'accord. Niveau na ngata. OK, impressionnant que c'est par rapport à concert na concert nde ya Moïse Mbi na moni o kutu na koki bo permettre nga. On a signé Félix José quoi permettre na banina na ya Félix. Donc concert ya Moïse Mbi et là on a remarqué plein. Plein. Donc stade et tondi. Pe na Zassir que na libanda pe et tonda qui oui. Et là on a remarqué on a pour na moni libanda te. Balaxinga na Jérémie oyo journaliste ya Kinshasa ndatindelinga ba image na moni pena concert plein nan côté plein na Betelio mwana nanga Moïse Mbi maboko ngamo evala la rose donc danger plein. OK, après plein et là on a remarqué na moni benaki spectacle ya on a senga ya Félix pardon tout à l'heure ya Félix alimusanga et les spectacles ya Félix. Il est spectacle à faire rigoler. Ah bon? Il est spectacle. Il y a Moïse Mbi, il y a Félix Alimisanga. Il y a constat. Yanga. Voilà, je suis tolérant de leur façon de voir les choses. Peut-être ils étaient présents, mais même la présence, tant que côté de la stabilité. Donc, au Yébi, ce qui s'est passé au-dedans du stade, ce qui m'a filmé à quitter. Alors, là, ça une image, on dirait qu'il y a live. À l'Ebino Bolanda, ce qui se passe dedans ou dehors. Donc, bref, dans ces pays, on en a plein. Et puis, côté spectacle, le spectacle à Moïse Mbi, et les qui a Félix Joisé, quoi. Et les qui a Ferigola, et les qui a Fali Poupa, et les qui a. Yaba Wingé. Et même Yaba Wingé. Non, na minute, tu as Moïse Mbi est numéro 1. Na spectacle na plein thème spectacle na martyr nyonso na bato to babeta numéro 1 les a Moïse Mbi Moïse Mbi abimi numéro 1 pour abimi si flambeau d'Isaïr flamme wana laksini na spiritualité flamme wana bato babenyango na yoki basango dokola ya bayi lokanto redi amisi aloba donc na sango flamme wana loboko wana mona na drapeau do euta dans les vides et ko tambula na mokili liboko apamba so eya kokota nde ko se kole liboko wana na drapeau wana mobutu muta aipsanga mobutu muta aipsanga do loboko wana mona wana lo ebandaka kotambola nango na mokili yengaka loboko apamba tango yeko na drapeau nde kangami pasteur Terminator oui, papa. Na tunyo flamme wana elaxinine flamme wana na spiritualité za bokoko moko spirituel étrange bokoko spirituel étrange donc Moïse Mbi asali spectacle moko ngamuna moni alatisi nanu. Il faut dépenser. Ils ont dépense. Et le producteur a produit. En tout cas, na ko benga ye a contacté penga. Nga pe na posa ba producteur. Mais na tunyo des flammes. Yo ke na makamba mobutu flambeau, je comprends rien. Non, j'ai dit la concert ya Moïse Mbi to moni flamme. Na spiritualité yo za pasteur. Et la kisi nini? Eza kabal juif bat babengango nan bat babengango kabal juif. OK. Mais pour nanga na moni ezaka ancestralité, voilà, ancestralité.
bokoko. Définir biso on a bien cabal juif et là c'est coutume ya ba juif. Coutume ya ba juif kabala. Soko tangi na dictionnaire cabal juif c'est quoi? Et ça kabala na hébreu. Kabala. D'accord. Donc, ça coutume ya ba juif. Et non péché ti. Le sumu nanini. Asa le sumu te. Le muto ayaki koloba ke za le sumu nandimi pete ke muto alobi za le sumu. Peut-être à considérer kyango et lo mo mabe. Te za mabe te so. Bato balobi ke Moïse Mbi falaki ateya. Azo moi ton moki akoteya, olia salaka spectacle pour na concert ya bato nzambe concert tango ebetama. Il faut batu ya nzambe baya bato baya bapakano baya ki na kata ndule ba mekape kote yama kobongola mitema. Est-ce que ide wana o bato musu balobi eza malamu ou bien ndenge ya beteka ndule neza malamu? Papa, era ndule za ndule za matea te voilà. Ndule ya matea te, ndule ya ambiance. On peut pas mélanger les deux. On peut pas mélanger les deux. Bako sangsate. Ndule za ndule ya ndule. Monte tango ayaki ayena micro na cadre ndule do ndule alaki déjà ba kabal ba représentant qui cabal juif, ba congolais. To ba africain, je ne sais pas s'il a pris aussi d'autres africains que les congolais. Peut-être les angolais étaient là, de mélange de père et mère. Peut-être il y avait un congolais de mélange togolaise ou ivoirienne ou béninoise. Je ne sais pas de ce que lui il a pris, mais tout ce que moi je sais, mon petit-fils, donc mon fils Moïse Mbi, a beti ndule kitoko, ayemba na bien na mon cadre na ndenge na santaki pour na evala na leki bangotu. Ndenge a yimbeleli na yo ki petit bien a yimba pour songa na matina produit mona batu ba moboya ye. OK. Balobi sorti na ye, ba comparer on a sorti à Fali, na sorti à Ferré, na bilamba l'attaqué, na signo à Salagi balobi c'est pareil comme Fali Poupa. Et ba to ko ba salango allusion balobake bango malé bazan presque na biloko moko ye na Fali. Ayena Fali pourquoi pas baba masate? Et bon mona rapetio na Moïse Mbi selon yo mona gaza yuma. Ata momo no mususu na mona ko ya bimi na 2020. Mo bobenga ki Mike Kalambai. Mobali ya leki nanga mwana nanga oyo. Kumba mono nani? Peniel. O mona moi bana wana ya bimi na 2020 awa komi passer. Problème ngana obo eza obenga bango bana. Mais bana. Non, il faut un respect envers Batou s'il te plaît. Oza un respect envers Batou. Jamais yoko bano benga bango bana wana parce que bon, yo kanisi ozo na soko bengi mutu mwana selon yo elakisi ke o manquer respect parce que bien sûr quand tu appelles quelqu'un ton fils non ozo bengele na lingala wana ozo bengé na manque respect bana wana mais ce sont des enfants. Tout ça sérieux ko pasteur. Mais ngana zo yebiso papa na Moïse Mbi donc nde master nanga ya musala. D'accord. So Moïse Mbi azalaka ne pas nanga mwana. Et puis mwana ngo azalaka respect parce que akutana na master nanga René Lokwa. Ndazo benga René na respect pe nyonso azo présenter René na télévision en plus. Oyo bambiaka. D'accord. Yo ko tsesko oneti René Lokwa. OK ko China Moïse Mbi. Omote boko mo bunga rumba bino pe ba journaliste ngo. OK ko cha Moïse Mbi na René Lokwa. Toke ko zwa mbuta kamoka o comparer na mwana wana Moïse Mbi. To na mo oyo mso Mike Kalambai. Omote boko mo bunga rumba. Yondo zo bunga rumba papa. Ozomona teke oloba mabe. Aux la télé, quand tu passes à la télé, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Batobele Rolando, Solana bango pe na respect. Mais yo pe Solana bango na respect. Ozo na pasteur nini wana, to pasteur nani wana. Pasteur Terminator sur sala nini o bat ba ebelio nango. Donc est-ce qu'on a bon. Poto ke na tikotak, le roi yo benga batu bana wana. Yo siko pasteur Terminator sala nini. OK. Merci MS. OK. OK. Ngaso na kila mokili. Au monde sur différence ngana bango ngana kela mokili ya 7e ciel na lukombo et puis na kila sur planète terre na lukombo
C'est non, tout ça sérieux partir. Na tunyo sala nini, ezi biso ke okela mokili. Voilà. Donc c'est que na vandi na nzambe. Voilà, exactement. Dieu za nzambe. Olobi yango déjà. Je rêve moi. Oza nzambe. Au bandel sous kolobango des infos. Oui, comme écoute 3 infos. Bon. Rosa nzambe mokili ekufaka. Te mokili ekufa te. Mokili okufaka ata mokolo moko te. Mokili oyokaka ekokufa ezalaka être humain. Pour être humain, aza mokili. Eza lokola nde tovandinga na yo oyanga famille ya makasi. Ya makasi MS libota nanga ya basket. Yo zaka na kata libota basket. Sokonga nazoyebisa yo ke mokili oyo ya planète ekokufa te. Mokili ekufaka eza individu. Individu donc mutu ndoko kokufa mais mokili nanga ekokufa. D'accord, tout ça est sérieux. Tout ça non, loba makambo eza moi sérieux bat bayoko. Pour nga na mona mama mbolo ba moko boye oyebisingo za nzambe yo mutu sala mokili. Mais comment yo mutu sala mokili moko pe boye ozana ba makambo susu ezozanga yo puisque tu que nzambe zana nyoso. Bien sûr. Mais yo zana nyoso te, c'est que ozana nzambe te. Ah, te. Eza bongo te. Wana okena ki athéisme, je peux dire à peu près, ou manque de considération. Donc là, tant on a kelaka Abdul Majid, na kelaka nani, donc Adam, on bino benki Adam. Voilà. Et puis na kelaka Eva. Na kelika 2 personnes. So na nzela ya etuta na yango zai kokolomboka, nde bakomi kobota bana. De baboti mwana liboso Kayen. Après ba yeko bota ya mibale na etuta na yango zaiko kolomboka ya Josa. De ba yeko bota mwana mibale Abel. Balandeli susu etuta na yango. Ya misatu ba yeko bota 7. 3 bana. Après plus tard etuta nesu yango zaiko toujours. Deba yoko bota bana misusu oyokaka tangu kaya bomi Abel, Bible isali continuation et que lobi ke kaya ke kutana na nzele morobo so nzele wana utaka wapi Bible pe déterminati. Est-ce que ndenga enquête ya lik les médecins nzele wana oyo kayen akende kokutana na mboko ya kindeki o nzamba lobaki mutu aboma ete po ye aboma ki Abel, bien sûr. Aboma ki Abel. Mais je kota kindeki akekuta nanzili. Sonze wana awutaka pa dana Eve to awutaka na ndenge ya kima kisoto kid. Donc on appelle et comme il y a mususu là je sali mon ange qui s'appelle Awa. Donc ça na ba ange na. Nyuso ba ange yukaka yangati. Ba ange Gabriel, ba ange Michael. Ange Gabriel gardien du temple. Ange Gabriel, gardien du temple. Ange Michael, Mobutu. Jusqu'au là la cap. Non, la chenga n'a parlé. Mais nzamba za nanda kunaye. Oui, nzamba n'a parlé. Donc yo nzamba za na parlé na. Oui, nzamba za na parlé na et puis comme a créé ebele, atika espace na batu nyonso ya mokili ba bénéficiaka elongo na yinzambe. Donc lukombo. So ngana lukombo nde tokela planète, 7e planète. Tokela sous na planète Terre, tokela mobiso mibale. Donc yondo zano au créer planète Terre. Oui. Ah bon? So nazaka nga mokote nazana bandeko ebele, nazana ba na bandeko na bengi ba na pesimbote na ba rabbin, bana na ngai, na pesimbote na ba imam, Electra bana na ngai, na pesimbote na ba hindouiste, na pesimbote na ba bouddhiste, na pesimbote na ba chrétien. Bana ba créature, voilà. Okay. Pasteur Denis Lessi aleka ki pana biso biso ki na Congo sur 100% ya ba pasteur 85% baza faux, 15% baza ba vrai. Vrai ou faux?
Ma bosanaki 10% mon côté on dirait c'est na 15% baza faux 85 bois ça na avec 15% baza vrai 85% baza faux. Ah oui, Denis a raison. Ça a raison. Oui, Denis ça sera toujours na raison pas na. D'accord. Comment ça fait tina ba pasteur basé belé 85% baza na baza la ba faux pasteur. Yo ba faux pasteur wana 85% Pierre Denis c'est raison. Oui. Baza na faussé baza ba faux ndenge ni. Ah ba faux parce que ba fin tarabatu 85%. Ah 85% non. Ba fin tarabatu o komela bok eza lisum. OK, ça le soumote. OK, ya lisumuté. Pour premier miracle na Bible na batu o ba banda Bible na lokola na Nzambe malamu na zui Mose a tuzumi na Mazamba na zui Marcel Amieto na zui Pierre Amieto na zui Yapalata Amieto na zui Chris Bokonzi donc Chris Bokonzi grand prêtre Masananga na pesa to betane na Peugeot Citroën na pesi mbote sou na manager nanga Christian Mobali Mongo donc yaza akomi manager nanga punga be mission na bandoleka susu zubulu za bala penda sute na komi na bureau mais Nzambe za na bureau Nzambe pa na bureau loko la Lucifer bureau Nzambe Lucifer. OK. Attends, il y a Lucifer, il y a un mot qui le ruine, comme on a Lucifer. Mais comme existe ça, Nzambe mutakela ye, donc bato mokili ba ba Lucifer na Nzambe ba coopérer danger pi petit Nzambe. Lucifer na Nzambe ba coopérer. Danger. Pire petit na ye. Pire petit Nzambe Lucifer. Tilelo. Tilelo. Ah bon? Ngakuta ya otanga na parler Lucifer penozo. Aya pena tina parler. Mais aussi la maramboza oza mutu bio oza mutu ton fait tozo comprendre to ko mananga oza Nzambe oso la kana Lucifer en fait oza ndengeni non te en fait nazo ngana lo bande solo kana yo te MS te na solo kana yo boso na solo la rapena na Jordan na solo kana Jordan mizwa petit na parler mon tout moni ingambe so poso telingana to telemi okomona kitwa ba masa on dirait ba masa menzoka ngaso mbiaka donne solo la kana Lucifer ozora Lucifer ara ne ko talanga et pas grande sœur nanga mugomsu na vandi pas grande sœur nanga biminga na panzia na panzi pendo zo mona de surprise yo ga wera lo ba surprise ka pangal abimi penza na mupanzi ava bima discours abeta au gangela et dingwe au gangela et dingwe oui au gangela dingwe au gangela gouvernement univérien a gagné la gouvernement surtout Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ponga ndimina prophète Muhammad mais bandoko gangela Muhammad mukolongo prophète Muhammad et puis abimane ngata ce discours naï a honorer Nzambe naï tant abimi anetini ngapina mutu poya zalaka maboko ne yozo mona misapi o 5 ya yo mutu nanga omona 5 misapi na boko yo ape 5 koto omona 5 et puis 10 5 au 10 10 au 20 moni donc yesu koyo obiki abima yesu maboko ne zaka misato kako manzaka donc misapi kako alors on a mis ça tout Lucifer pipe bato yo bazana posa par exemple baya l'église na posa na église nanga soki mutalingi aya na kosa na église lisusu te ya na kolobande nini kinga na sala église lisusu ya andimi baya yo pasteur nga pasteur na terre na bando zwa likonda ya Mateya nga soko na kozwa likonda Mateya na ndenge ke ya ndule Osro ya l'église ba petit ba na bango nango islam bazali yo lingo sa na église ba hindouiste qu'est-ce ba sala de ngamo na sala bango kala l'église tout yom to ça on na viva 16000 ans 16803 ans 16 millions d'années 16000 yo atosa l'église et simba te bato ya te bi pourquoi soko yebi bato yo basenga balobi boye non okatanga maloba te puisque bato belé o baloba ke yo ko sa église ba royate parce que pasteur mobimbo beta o bano bimana basia bato yo no za no bimana basia bato
Bref, ane maman pasteur o yo vana ina ndako. O ba yiba yo ba botolo ye. Yo po botola ke pa mutu mususu. Ba botola nga yete. Ba botola ngate. Oh, yo mto kuta ba bete makoda na kata pale. Non, azaki femme passager ba nova nonda komoko. Asala yo mumbe ba beta kana bango libanda. Kaspo yo zaki faible. Ozaki yuma, ozaki sans esprit. Na beta kuta yebisa nga na bimisa kutu mbongo. Nga na bimisa mbongo, na bimisi combien 15 000 euros. 15 000 euros. Bimisa on wapi? Et pas naïd. D'accord. Bisou mban la parler. Na bimisi mena 15 000 balles. Na bimisi ki momi maman passer nazo bala yo. Ye pa ndimi ki na bala ye. Mais soit logo leka wana ngato na bimisi 15 000 euros na pesa ya ebisinga nazana posa ya mbongo oui mais nga nazana posa ya libala te. Nga na posa libala. Azaki na posa nini gasi? Nazaka na posa soka. Te lo bango na terme musuto na tele. Obangi soka. Bo zizi et pas bazulu. Zizi simbio zizi. Bazulu bakina na zizi. Zizi simbio. Fire basket. Bon, bangi comme soka. Te o répéter on tous babito na télé s'il te plaît. Bon, kasi o longoli lingala o dégradé lingala. Oui. O dégradé lingala on dit do zizi ndimi. Po yanga. Zana respect ko pasteur. Oh ben bon bazulu baloba ngo bazulu baloba zizi. Zana télé c'est. Oh lolo. Ba na 15 ans il y a bazulu ba 13 ans baloba da zizi. Même il y a Mickey. Il a son zizi papa. Papa a son zizi. Baloba ngo. Yo pasteur mo bima mo. Oh pasteur kutunga mukolonde na yeba zizi avant ba na wana Mickey. Likata. Ote. Oyoki omonde bangisi yo lingala. Non. Te boni lingala. Lingala ya respect, na respect envers ba téléspectateurs ba la biso s'il te plaît. Toujours continuer na pasteur Terminator do ba to lobby ke l'église no ba to boye belete parce que c'est là tiko banga nini. Ba lobby ke pasteur Terminator ala faux pasteur abimana ba sa bato aussi nga ba benga nga vrai pasteur ba benga mais yo mo yebi ki ba mbolo beza eza cohérente bato ya na église non de ni bon siko bato ba kolinga ba ya te pona lobi kaka likata nzoka ba ba makata ote na lingi to lo ba non toka tes missions alors non continue le baron s'il te plaît. Top ça va téléspectateur respect. Bon ça va. Top ça va téléspectateur respect donc on continue le baron to solo la marambo za cohérent bato ba lobi ko bimarana ba sia bato. Parce que oye bandelo kwa suka na demi kopekisa na yo na o ba ke leki na Moïse mbiye. O ngana lingaka mingi mwana na nga ya motema akana likata pe mabindi. Akana likata pe mabindi. Oye baka ndelo kwa suka. Bêtise alors. Changer. Moïse Mbiye na non, s'il te plaît. S'il te plaît. Senga biloko ase. Mabodo. Bana biloko ase. Ata kutu fire basket oyoka bogar. Azana biloko ase. Yo moko so journaliste, ozana biloko ase. Ngamoko pe pasa ngo zo komikumisa. Na ndenge na ngande na lobelela. Nazana biloko ase. Tona biloko ase ko palangana te MS tokana biloko ya se na bodo siko boye motivation ni nous opesa bato bandimi na yo o bako ya ko yoka na église o mibali na bango basi mibali ni ba kotika basi na bango na bana na église na yo e bongo na église o bango bakenda ko kuta na pikaka donc bana basi bana mibali na mabodo bana basi pena mabodo donc au passage na bino moko yemo pazote ya bino fongola misu bongola meso mwene le temps au passage zo tala ye tala ka na double regard pichu mwanza kote bonzo yo ka kosimbe lo bible a distraire yo na bible kuno zo ka ana sala kiboyi Deborah sala kiboyi ale wana matoyi yo pe fongolela misu mona azana mabodo ana bilo ase pasteur Terminator to continuer place to rendre lo bakeba botola maman pasteur wa kutena ndako azo trahir yo na mibali mususu et pesa yo kraka motu maman pasteur o kraka motu pa benga mwandambo wana na ndima kate na ko muna oyo na muna ka na ndima kate oyo na tango na muna ka na lobi
Nzambi kifuti pasigena. Nzambi kifuti pasigi. Si ukala imbongo mukasi sagi. Si usumba mapangwe mukasi sagi. Agifuti kinzambi. Dans la dimati maman passer na okute bon. Comprendre que baloba tout se fait ici bas. Marambo nyonso yo salaki. Ya on peut basali yo. Donc il faut que ça va te conseil ko bimana basa bateza mabe. Ah kobi moi ça monto à la raté. Moi ça monto à la raté. Moi ça monto sur le beau landela. Oh moi sinanga wa yuma. Na 21e siècle oloba 21e siècle. Oloba oh moi sinanga wa yuma. Bonanga. Donc moi ça monte à la raté. Ah moi ça monto à la raté. Yo so mona moi ça nyama. Moi ça nyama to moi ça mbisi. So mona e so depuis boyana na mama pasteur osozo moi simsusu. Teno nazwa moko yeto zalaka avant mais na boyaka ye poka na mama pasteur ou a décevoir nga. Oh na coutier na ba partout. Na coutier bien te. Eso soyo. Et te ezo eswa kanga eswa nga déstabiliser yo. Te ko déstabiliser. Non ben epesanga kutu leçon. Nazwa leçon. Que na ko benga mwasi nangaka na sens que surtout ça biso mibale na ndao. Mais sera bimi kaka take wenze. Toi ke kaka course mo bo atakotala tata deki to tata kulutu to tata mwasi. Asa sumonsi nanga te. So bimi ka libanda ah dona bige kiombe quoi. Wele kutu kwendanga wele kutu kwendanga awele yeye wele kutu kwendanga awe doso bimina yo ozano yanga te eloko nini commissaire bon est-ce que moi basi nyoso ba ndenge moko pour bino surtout le solo to beteza ya mama pasteur za mama il faut pesa bat exemple yo mon papa pasteur il faut pesa bat exemple à part couple na bino ndebo kenda yibongo oza sûr que lelo na ba couple pastoral est-ce makamwa la pezorene ba pasteur ba betera libanda ba mama pasteur ba betera libanda wana no tangelo na pesi mbote na bête sauvage wa weranson etu la wenga kusala wenga ya weransone. Le bête sauvage n'a pas si mbote. Bête sauvage leki nanga. Azaina jomo bu ya passer. So pe docteur de ba petit ba mi pesa ba kombo so docteur so nani ba kombo ba ba nga mi pesa. Tanga ko misko mo mi adwango. Dwango pa bimisi la. Oki dwango banda ko lula ne bête sauvage bina pa wera. Mais pas ça atala kanendo la wera. Vous comprenez? Na parlé à l'oulele libet na don na parlé na podium a wera do pas ça tala na kuzu na église a kosala ngote mais si alléluia nena ba uzana na agenda kanonga ka mwana ko beso vandenga bima ko mona ta grande nete mimi ma fatire au grand prêtre mère mona te mimi ma fatire c'est mimi ma fatire so beso sauvage ndeko mimi ma fatire. Le soir passe avant d'arraner na cause soit si alléluia nena bozana na aya kanonga ka wenge musique à maison mère c'est la linga wera so mona ka bête sauvage passe à monita mama talabiloko mama talabiloko passe à kufa atinda ba délégation ba luka bête sauvage aye abimisa likonda bali bête sauvage mais malgré ba bima na ba mwasi mobali ba bo tu peux t'en mususu wana na la vie privée ya bato penza tenga na komisika leki na bête sauvage na pasteur wana et puis na mimi ma fatiko donc ba bo ta soki voilà et puis me ba kabona na bango po bolingweza nini kelemba ya bato bazolingana bazokutana na baye bazoboyana. Vous comprenez? Ok. Pasteur Terminator, ndeko nayo pasteur Mike Kalambai arobeta. Ndeko nangati mwana nanga. Tikana silisa ko. Ndeko te tikana silisa na ndeko te. S'il te plaît. Ndeko nayo pasteur collègue nayo. Te collègue te mwana collègue. Na silisa ko. Loba. Oui. Ndeko nayo collègue nayo. C'est bon ngana silisa yo tikanga na silisa na. Musika.
collègue nayo Mike Kalambai Oui. azana concert na Zénith de Paris. Bah impression non par rapport à concert. Concert wana nga po na nga bon Italie ndenge obi peuple congolais zanani. Peuple congolais za fanatique. Alingaka fanatisme. Mike Kalambai azane vaseline. Mutu ya ikobo. Mutu ya pité otala boye. Prenez la zolela. Fimbo bakanza. Non, mais respectez collègue nayo quand même. Te a collègue na ngate. Mais respectez. Te a collègue na ngate. Otala bo fimbo bakanza, abeta penel mwana batu. Otala bo vaseline. Pecho mususu komone nani ezalaka. Akobeta concert tout le moment concert s'il te plaît. Kasi on lo bate comme congolais ane fanatique. Kende no kotala ba maso. Alors ba na senginde basi comme akobeta na Zénith, ba chrétien, ba la ta ba string. Ba chrétien bola ta ba string bolela lidobi, kolo lidobi akobetela bino ndule. Te wana osala la faux campagne pour na collègue. Faux campagne te azana faux campagne. Na pexio déjà ko le terme s'il te plaît pasteur. Dans na télé respecter bato ba la biso s'il te plaît. Mais toto solo la sexe. Non, tozo beta makambo wana te mais tolo bango na télé te s'il te plaît. Tozo la poli vers bato ba la biso. S'il te plaît. Mais ozolo bato à la poli na télé, mais quand que longino, soki caméraman, a kozoka likolo na yo et que c'est no azozoate, ngana yebi ko lati bilele. Mais na kati no ozana iloko ngana otanga. Merci beaucoup. Voilà, merci pasteur Terminator. Andeko nyonso oyo bayebi ke frère na biso, ndeko na biso Moïse Mike Kalambai a kobetela biso na Zénith de Paris. Oui. C'est on bakende. Bakende mitakala. Te ba memana ba so mana ba vaseline. On est bien te. Oh te campagne bien coutu yongona te entre bino ba pasteur. Bo se soutenir raté entre vous. Ngana soutenir yete na lobi na batu ba mema vaseline. Est-ce que ça ce n'est pas est-ce que ya OK yemba vaseline? Oh, mais kolo vaseline nan. Alingaka no lift. Oh non bon c'est bon quand on a souke émission na biso. Dernièrement on n'avait pas vendu. Beaucoup de komisa lifun bo mema ba vaseline. Non, tout c'est respecté. Bola ta ba kaliba string boki ndule. Dernièrement on a yo et pas vendu. Bola ta kitoko. Dernièrement zani. Nga dernier mona nga en tout cas na sepeli makasi na émission Oyo grand journaliste j'ai dit toujours journaliste MS journaliste à qualité. Il y a qualité supérieure. Et puis autant la paix plateau on a qualité à plateau il y a faille à basket. Souka. So ba tamboli parmi ba réseaux sociaux tambola à Paris. Fire basket as number one na décoration rien à voir rien à voir moroti fire basket do mukondi mais nebe mission ngo ngana tala makana nga par-ci par-là na kendaka par-ci par-là on m'invite partout le awa et comme ce qui deuxième ou troisième émission na troisième au troisième voilà donc ba découvrir nga émission soit petit OK ba yé baranga déjà OK donc elon no ebisayo Isaki na pesimbote zalana tala moi na pesimbote na ora DJ Patron na pesimbote na restaurant LB donc oyo osoyoka Papa Blaise on de banimba banda ko produire nga on a Paris dans la ngana banda skoyo donc ba séance ya ba répétition et concert et j'appelle tous mes amis Oyakala le rôle ba fondé ferré ba Papi Kanyama ba Paul Solis donc muninga ya Papi Kanyama la ko benga ba masa le rôle ba petit nga Yves Météo Grand Omer ba petit Jean ya Dromer et Ivoirien na ko benga donc équipe le rôle ya Gilet Vision obengi bango wapi na ko benga bango déjà donc numéro nanga ezali 0033 oui 7 59 80 34 76 d'accord voilà donc là on vite fait 0033 7 59 80 34 76 le numéro du pasteur Terminator do ba masananga ba petit nanga ba maminzungu ba petit serma minzungu ba petit nanga oyo ikeba ali ba évangéliste ikeba ali ba petit nanga donc na ko benga ba
emenkanu. OK. Donc na ba soutien do ba soutenir nga ba massa na nga ba emenkanu banani Pasteur Terminator. ba soutenir nga yi. Au sala rappel au beta olandara mingi dol noza emenea. Nga idol nga emenea. La biso mo iloko moko ya extrême ko nzembo emenea o sepela na. Lela kulela karo lela tina tangoma ya miswe kokauka lela nakolela fai baskete lela tina tangoma ya miswe kokauka. Pardon, mokolo mosusu eleka te, sino na kozala déshydraté. Nayebisaki yo nini yo motema, nakobosana te maso malekaki, ata change basi kama kaka pamba. MSC, grand journaliste, oh. Lela na kolela karo. Merci beaucoup, Pasteur Terminator. Tu nous as fait vraiment plaisir. Tu as fait plaisir à tout le monde qui t'ont suivi. Mais c'est plus le cas pour lingala. Bazulu va comprendre d'abord lingala ndea. Donc lingala ya la somo. Extrait il y a Nzembo na. Ah OK. Mais pour tous les extraits Nzembo na sinon ça déjà des annonces émission. Comme ça va te yoka Nzembo na yo passer là. Pasteur Terminator. Est-ce que pour Bandeli na lobino dernier mot oko retirer maloba o lobaki obengi pasteur Moïse Mbiye mwana wana obengi maikala mais pour naza camarade mais est-ce que tu peux juste retirer non kobenga kabana wana aza mwana muke pananga bourreau qui a mangé la semoule akoli akomunene ale semoule do bukulu banseka ale fofu amasangu mais ça manque respect voilà mais ça manque respect aza mwana muke mais ça manque respect même fa yo bakoza mbula monai mais ça problème mais aza responsable na niveau na l'église au roi yazana mote est-ce que yo za l'église le roi yazo na tata yokuta alanda tata na oui tata na yesko yo abanganga mais yo za est-ce que yo za l'église na l'église tatane atikeli ye problème te yo kana biso église so tatane atikeli songa na bimisi tata nanga lo ba parler koi be tata nonani ka sa tikela Jacob atayo mo so na bimisi père nanga do ya rolala do alia fufwa masangu non to lo non respecter basala nzambe na respecter ye Rosala maudit s'il te plaît l'émission monique na Rosala maudit s'il te plaît Rosala maudit na l'émission Moïse Mie na masoko Moïse Mie ya lokola mikate arrête tala bino busaka non ana masoko s'il te plaît peta na masoko s'il te plaît s'il te plaît ah di na Papi Ken, Tolobi la vie. Alléluia. Christian Cheval Blanc. Mobali Mongo. Mon manager. Oyo babongolaka mitema. Esengeli tobongola nde bizaleli. Motema. Pour respecter, en tout cas, moi je suis désolé. Je suis désolé par rapport à ma propos. Aux pasteur, aux respecter ma ligne. Non, s'il te plaît. Ok, c'est bon, monsieur Sili. Pour ça, la playback nayo. Merci beaucoup. Oh, pasteur Terminator. Merci beaucoup, pasteur Terminator. Merci beaucoup. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S, Carré Parfait, émission socio-culturelle où ça aura nos plaisir. Et c'est quand ils ont bino la banda, Kobolandi biso na image prod, chaîne YouTube, ils ont fait ça nos qualités, il y a image, il y a propre, il y a soin. Diago, pour finir cette émission, salutation spéciale à toi, Luki Passport. Saluté na yo, Luki Passport, Ozana, Posa, Okende, Belo, Okende partout, Ozana, Posa, convoiturage, Ozana, Posa, Van à danger, contactez Luki Passport. Salutation spéciale à toi, Passion, c'est Moukendi de longues jambes. Moi, c'est à Pembe, à Kotango, na Palente. Salutation spéciale à toi, et bon, au Junior Moyo, chambre du commerce. Na Pesombote, na Pesimbote, pas ya Papi Kaimbe, boss, na Lyon, salutation à toi. Salutation na Patron Bogos, sous les Kauka, salutation spéciale à toi. Saluté na yo, Willik Moucheni, na Pesombote, mon vieux, mon boss, saluté na yo.
Papi Kaimbe na pesi mbote, tonton Bokelo na bana Asvel Mobima na pesi mbote et bongo ye moko ndeko na ngai Papi Lebo Oise Telecom na pesi mbote. Derrière la carme tozaki na Jordan Mizo, Zoakanga bien toujours, accompagné et assisté par le patron Bogos, le big boss Fire Basket. Jordan Mizo et Fire Basket, si vous êtes d'accord avec moi. Toujours extrait, toujours playback, il y a Pasteur Terminator, Poto Kabwa Anango, bye bye, Totikali, Tokutani Malasima. Toleka. Karen Kiabo. Papi Ken, Tolobi la vie. Alili Kwe. Christian Cheval Blanc. Mobali Mongo. Mon manager. Oyo babongolaka mitema. Esengeli tobongola nde bizaleli. Motema babongolaka ngo te. Maman merveille. Yoli, maquillage événementiel, mon manager suprême. Asusuba kanisaka, nasala mabelelo, polo de yawe ya kolimisa, ezabote. Ate ya lelo, ate ibandimi na bango baeba etana mea balinga, epesi contradiction na Bible maloba ya nzambe oyeloba. Apôtre Paul, l'amour est soupçonné. Chris Bokonzi, les médiateurs. Bakamaka satana basima, ezalaka dimanche passé, dimanche alelo manakame. Bayedi susu na basinga kokama satana oyo, bakamaka dimanche passé. Chris Premis, l'empereur. Monté ezalaka inspiré. Kolandaka sentiment na yo moko te. Interpréter Bible mabe. Yebaki ozotia bakatafate na bomoi ya bato e. Yesu babenganaka e. Esaïe na temple esika azalaka kote ya liloba ya Nzambe. Akomaka kote ya na bajardin na bamontagne. Je suis l'image du Dieu invisible. Évangéliste Jean-Willy, moi naya pasteur Théo, leader de tous les pasteurs en France. Oh Yahweh. Yesu azalaka ngota babote. Eko eyebaka Yesu azalaka tembelele te. Ata nasali mabe nasambeli nayebika koyoka ye. Oh Anzi, Sente, tobosani te na ntango ya Noe. Keba okozala surprise. Okokutana Yesu oyo akuza ye. Akotaka na kati ya wenze, apanzi wenze na kanda. Zambe asilikaka na ntango ya Sodome na Gomora. Zambe asilikaka na tour de Babel. Batoto kabwana minoko ezalaki mokolo wana keba na kanda Nzambe. Tribunal ekozala ye ya Patrice Musoko. Oh sisi e bokwetenge akangaka satana basima. Ezalaka dimanche passé, dimanche alelo mwana kamwe. Baeli susu na basima kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé. Oh Jeanne Bokwetenge, la belle fille de Londres, selon le Seigneur. Bakangaka satana basima. Ezalaka dimanche passé, dimanche alelo mwana kamwe. Baeli susu na basima kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé. Pasteur Terminator, le grand Moufounouma. Moteo te biso e bisi biso boye. Touti kokanga satana tozwi ba bénédiction. Satana tobebisi misala na ye nyonso. Tika tobetela Yesu maboko. Tobeti pe maboko. Tokangi satana ye tobebisi misala na ye nyonso. Dimanche elandi oyebisi biso lisusu. Tokanga satana oyo tokangaki dimanche passé. Ekomi aventure
Jemli, bébé. Et mon kaka. Odim. Mon kaka. Pasteur Patrick Obangé. Oui, Satala, oui, Samone. Et lui, Satala, lui, Samone. Bébé Ndoulou Kabula Bas. Et ça passe à Ngonde. Papi Monda Kabula Bas. Et ça passe à Fifi Kabula Bas. Francis Lula, idée. Pasteur Terminator, Fumunaba. Continue. Akangaka satana basuma ezalaka dimanche passé dimanche alelo wana kamwe baeli susu na basinga kokanga satana oyo akangaka dimanche passé. Est-ce que so bayebi si yo lisusu okanga satana est-ce que okanga lisusu potimbi keba ititi